Mondo kele iseyo masile somba tende ayi mono ayi benangalo yakaye kanela balonga kawe utejakina kolokota kanela balonga kawe utejakina kolokota Chinekiso bato benza kome ampamba Chinekiso bato pekato esoma tende Aibe ngalo yaka Aiba ualo yaka avec le temps, oh Saraye. Israël aye bakita kota kina boumbu. Kasi tango akobima ye baki yango te pourtant eza mystère ensemble. C'est que tu es ne pas ce que tu seras. Pesa tango nathan polobi na yesa na maboko ya c'est lui le maître de temps et de circonstances. Nanyango lobi na yotan na yeseleki. Nanyango lobi pour toi c'est déjà trop tard. Motongo uti wapie. Montre koki kokufa kasi tango etelemite. Okoko yeba jour à lelo kasi soir nango yebite. Pourtant eza mystère ensemble. Alobaki na mari tant mon temps n'est pas encore arrivé. Ataye moko nzambe asalaka nyonso na temps. Bill Jacker. Nalinga kyokufa mpamba lokola ka moto nzoke teni mosusu na zanzambe o ngai nalinga kyowa lokola ka moto nzoke teni mosusu na zanzambe o ignorance ezoka yeboma kezi bakinga miso na yebaki te o bokozanga koyeba libota na nzambe tozokufa mpamba nayebaki te nani vraiment nga nazalaki o nga naza moto naza mpe nzambe naza moto naza mpe nzambe o alalaki na bwato lokwa moto kasi alamuka loba na mbonge alobi na mopepe lokola nde nzambe o kolo na nzela kotambola yoki nzala aloba na nzete alobi na nzete lokola nde nzambe o moto alelaka ntango makambo yaka makasi na vi na ye kasi nzambe nzambe alelaka te nzambe alobaka pour d'éternité posa nzambe
aza moto adomine kasi badomine ye te o nga naza moto naza mpe nzambe naza moto naza mpe nzambe o yaya yo nde mai nambelaka nakitisa motema ye nzete nayaka kofanda soki moyebimi ye yo lipa na ngai naliaka na ntango ya nzala ayi bolingo na ngai alobelaka nga maloba ya bolingo butu na moye Jésus l'amour de ma vie. Shalom na ba amure ya bonne parole. Shalom na ba nyonso bazwili baku ya kolanda biso na butuna lelo. Bipai nyonso bozwami tika kimia na nzambe eza na mabota na bino. Shalom Stockholm, shalom Suède mobimba, shalom Scandinavie, shalom na basai na nzambe ba oyo baza de Dieu pona kati na musa na nzambe na bilanga na kolo bipai nyonso na mokili mobimba. Shalom po ete kimia na nzambe soki ezali te eza pasi mingi topamboli nzambe oyo aza likolo na se asali nyonso miso ekomonana mpe ekomonana te. Lui qui a voulu que biso tozala compter parmi ba vivants ya butu na lelo topamboli ye pona action de grâce na kimia mpe na ba grande chose bonté na ye ayebi ko renouveler pona biso butu na lelo. Na ningete vraiment bisika bozwami kimia na nzambe elanda bino parce que mukona lelo nkolo ako visiter ba eli na ye. Tikete nzambe aleka na kopambola musai na nzambe chéri na nga l'évangéliste Sephora Likenja bipa ya zwami nzambe apambola ye pe basali nyonso ya église Mepsa Efrata ensemble ya Stockholm. Nzambe apambola basali na ye na kati na Mepsa Efrata ensemble ya Yetebo. Nzambe apambola ba toma na nzambe basakoli oyo bakoti butu na lelo. Nzambe apambola Dr Ezaï Saïf bipa ya zwami pe mopakolami na nzambe mosakoli mama mete bipa ya zwami. Nzambe akanisela basali nyonso o bazali kolanda biso na butu na lelo pe bana na nzambe. Tokomi na tango na feta maloba na nzambe koyoka loyembo kitoko. Mosai na nzambe l'évangéliste Thomas Lokofi amemi biso na ba dimension lelo toza bato me toza pe ba nzambe. Libota na nzambe bazali kokufa pona kozanga koyeba. Nzoka koyeba ezande na kati na maloba na nzambe. Yango wana esengeli ke ba nyonso bazwili bakuya kokota to yeba na ko partager message parce que nkola ko visiter mutu moko lelo mutu moko akozwa connaissance mutu moko akobika mutu moko akopambwama na nzia na maloba na nzambe. Ya una bengaka moment ya fête ezali moment ya fête kitoko oyo ba elu nyonso bazali kokutana pona kokumisa nzambe pe kopambwama à travers maloba na ye. Tika nzamba pambola mwana ngai Sylvie na kati ya mboka na Yetebo pe apambola mobali na ye apambola bana nyonso apambola pe ba nyonso bakoti na poko na lobo zali tellement mingi mpwete bolanda liloba na nzambe. Je crois que na mama na nzambe na suka tokopambola moko na moko mpwete tango na biso l'équipe eza tozwi retard mingi tokokota na mama na biso ya likambo o eza motuya na poko na lelo esangisi biso eza liloba na nzambe. Tolobaki na fin ya année 2018 po tokota na 2019 kola pesa ki biso message. Tobeke année 2019 eza année ya excellence po na libota na ye. Mais bien aimé, excellence eyaka pamba te yaka na makambo ebele. Toza na nzambo azali nzamba justice azali nzambe oyo asalaka te na kati na potopoto. Justice nzambe emonanaka na nzela na misala na ye. Lelo tokokende komona vaincre la malédiction to mama na biso na likambo kolonga
bilakeli mabe. Vaincre la malédiction. Nde ezali série ya ba message oyo tokobanda kozwa to bandi yango lelo na mawana nzambe tokomeka ko introduire ndambo pe sima mikolo tokobanda kokota na profondeur po nzambe apesi biso makoki ya kolonga bilakeli mabe. Nde yango tokobanda yango lelo na mama munene ya likambo to teme na biso vaincre la malédiction. Tika ba nyonso bazwili bakuya kolanda boko kana ko publier teme oyo pe boko kana ko kabola ngona baninga mususu ba oyo nano bakoti te po etango bango bakokota na sima bayeba ko yeba likambo nini tolingi tolobela. Oui, il est vrai que bandeko mingi ba sepelaka te koyoka kombo malédiction. Ba misusu balobaka biso to pakola mi pona tia na sango malamu to te ya kaka Kriste eza mabete. Mais tozali kozmona ke biso ba tozwi loto moto ndingisi ya kokamba lingomba tozali komona ba réalité na kati na bato oyo eza kopesa biso matière à réflexion. Il faut toyeba kokota na bozindo koyeba pourquoi libota na nzambe bazali kokufa pamba ndenge ndeko na biso Thomas Lokofe auti koyemba. Bato bazali kosambela, bato bazali ko jeûner, bato bazali ko kende ba retraite, bato bazali na église pendant 366 jours mobimba. A bandi 1er janvier tina 31 décembre. Maloba nzambe tikali lokola ba solga ya pamba. Okomona bato nzambe na fin de l'année bazali ko sakola, bazali ko maloba. Mais okomona na vie concrète, vie ya bato. Maloba wana eza ko pesa ba résultat te pourquoi? Est-ce que tu es na ko réfléchir pe ko tsala ko sala analyse ko yeba nini ezali ko sala ke bato mingi malgré ba consolation ba verset biblique mais bon moina bango ezali ko changer te. Bato batondi na ba promesse ya basali na nzambe. Bato ba sukula mi meme na ba mai. Ba mususu ba leki na ba délivrance ndenge na ndenge. Ba mususu ba tongoli bango ya kotongola. Mais vous sentez que bon moina bato eza toujours na ndenge bazalaki. Et yangwane sengeli ke muto aza muto na nzambe. Il faut qu'on réfléchisse pe ko kota na bozindo ko meka kotala ko yeba nini ebomami na kati na ba réalité o. Alors okomona question ki to meki ko simba teme ya malédiction eza po ke to lingi to vanter Satan te. Parce que avant ya ko bundisa moto, avant ya ko bundisa armée songolo esengeli ko yeba adversaire na yo, ko yeba potentialité na ye, ko yeba armement zali na yango, ko yeba ba monde d'opération na ye, bongo oser ko bundisa ye. Donc mona ke même na ba pays minene oyo bazali industrialisé to pe développer akoki ko engager pays na guerre te soki nano atali force oyo ye azana yango te atali armement oyo azana yango te pe atali adversaire na ye niveau ya armement azana yango pe ya finance oyo koki ko supporter effort de guerre avant que a oser ko attaquer. Biso ba chrétien to sala kango te to kotaka na domaine ya combat spirituel to zali ko mépriser adversaire. Tolingi ko yeko l'adversaire na biso te, tolingi ko yebate a opéra kandenge nini, tolingi ko yebate pourquoi bon mo na biso ezali boye, mais to badi ko se consoler na ba verset oyo tozo komona keza ko pesa biso ba résultat te. Yango na sengeli ke na mu Kristo nyonso o akoti na kati na likambo nzambe ayeba ke makambo nzambe za kapetete. Yango liloba na nzambe lobi ke nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les principautés. Bitumba na biso eza ya musunu te, bitumba ya bo Kristo eza ya nzoto te, eza likolo na milimo mabe, likolo na bingambe ya bilimo. Ba oyo bazana mipepe, ba oyo bazali ko bundisa ba chrétien to pe ba Kristo. Nde tozali ko bunda na monde oyo biso na biso ya bomote koki komona te, soki kolo asali ngolu te eke omona yango. Yango moni na mama na biso na likambo tolobi ke vaincre la malédiction. Lelo to komeka comme limbo na muke eloko nino babengi bilakeli mabe to malédiction. Na mekaki ko sélectionner quelques ba définition o to ko partager na bino. Parce que avant que to bundi ça, to yeba na no malédiction yemoko azanini, ezanini plutôt malédiction et sala kanini ndesima to kokota oyeba ndenge nini to convaincre yango eloko biso to to identifier pe to yebi yango malamu soki to identifier yango to comprendre yango nde alors to yeba ko bundisa yango exactement ndenge na uti ko pesa exemple ya ba nation
Comme on a une nation avant qu'elle s'engage dans bitumba, il faut identifier l'adversaire naie, aïe kola armement, aïe ba capacité naie à nuisance bongo aïe ba ko s'organiser pour abondir ça y. Yango to meka ki kotala comme on a que malédiction topé bilakeri mabe ezali malheur moko to likama to malheur moko oyo ezali ko kita na kati na bomoi na moto. Donc la malédiction donc est un malheur auquel un homme ou une femme, une nation ou une race est voué oyo azali voué na destinée na ye. C'est-à-dire eloko ezali ko kota na bo moto ya moto. Malédiction ekoki kolanda malheur moko ekoki kolanda mutu, ekoki kolanda mobali, ekoki kolanda mwasi, ekoki kolanda nation, ekoki kolanda race moko ya bato pour que emema bango na bobebisi ya destiné na bango. Donc c'est un sort qui est issu d'une parole prononcée ou d'un acte. La malédiction c'est un sort. Eliki koloba kezali kama oyo ebimi na sima ya maloba, oyo maloba ebimaki to na ba acte moko o ezalaki posé moto asali acte moko posé to maloba moko boye ebimi likolo na moto esali moto wana mabe babengi yango bilakeli mabe mingi ebimaka na maloba. Donc bako prononcer sort moko bako bimisa maloba moko likolo na moto, likolo na mwasi to mobali, likolo na libota, likolo na nation, likolo na mboka to likolo na race moko boye ya bato. Maloba ebimi na tina ya kosala mabe na bato oyo maloba yango ebimeli. Donc ezali pe lisusu acte ndenge tolobi résultat ya acte moko moto a posé, moto akoki ko poser acte moko boye bongo acte wana pe ememeli et la kilimabe. Donc malédiction, ce sont des forces spirituelles négatives et oppressives. C'est-à-dire que ezali nguya moko boye ya molimo oyo ekoki komona na molimo na miso te po ezali banguya moko ezali ko nuire na baye bazali ko prononcer likolo na bango, ezali ko détruire ba oyo bango bazali muto azali ko loba likolo na bango. Donc na mokuse na lingina talisa que la malédiction eza donc maloba oye bimi pona ko bebisa moto, ko bebisa une nation, ko bebisa une famille to na bit ya ko détruire yango. Donc la malédiction aussi c'est une condamnation ou un malheur si quelqu'un na mokuse. Parce que Bible lobi na biso ke tango moto azali ko loba, Bible talise que la mort et la vie est au pouvoir de la langue. Bon moi to kufa ezalaka na lolemo moto. C'est-à-dire na kati ya maloba tango ezali ko bima ekoki pe ko bimisa bon moi ekoki pe ko bimisa kufa. Yango tolobi ke bilakeli mabe ezali sort oyo balobeli moto ebimi na munoko liloba ebimi na tina ya kokende ko détruire to ko sala mabe epai na ba oyo balobeli bango. Yango ezali contraire na bénédiction, parce que bénédiction yango ezali puissance oyo ezali spirituelle oyo ezali ko vekier na nzoto ya moto na bit moko positif. Bénédiction ezali maloba oyo ba prononcer epai na moto po ete e produire biloko to makambo moko positif, makambo moko ya malonga, makambo moko ya malamu. Mais par contre malédiction to bilakeli mabe yango ezalaka koloba po na tina na ko détruire. Okomona ke banda na ebandeli nzambe kolo ye moko abimisa maloba tokotanga ngo na mokana na Deutéronome chapitre 11 le verset 26 pe toke ko sukisa na verset 28, parce que tolobi ke malédiction ezali sort oyo ezali prononcer maloba oyo bimisami na biti ya ko détruire libota, ko détruire moto, ko détruire nation, ko détruire même une race. Maloba. Alors tokomona ndenge nini awa na mokada na Deutéronome chapitre 11 totangi na verset totangi na verset 26 pe na verset 27. Deutéronome chapitre 11 le verset 26
jusqu'au verset 27, je lis au nom de Jésus. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous observez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ces jours. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous détournez de la voie que je vous prescris en ces jours, pour aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissez point. Parole du Seigneur. Awa tuzali komona ndenge nini Nzambe azali koloba maloba. Nzambe abimisi maloba lobi ke tala lelo ngai yawe na tie liboso na bino biloko mibale. Bilakeli mabe pe mapamboli. Ça dit que depuis ce temps-là, Nzambe aye kotia maloba ya malédiction kolakisa ke maloba oyo mutu Nzambe azali kobimisa soki mutu atosite et kobimisa ba résultat moko ekoki kozala destructive oyo ekoki konyokolo moto ekoki konyokolo libota ekoki konyokolo ini nation soki bato batosite oyo Nzambe alobi nde babengi yango ba commandement na Nzambe. Mais alobi peke na tiepe lisusu mapamboli mais soki toko mutu akotosa to nation ekotosa maloba na epe esali exactement o Nzambe alobi bongo mutu wana maloba na Nzambe pe ko memela ye mapamboli. Alors lokwa toko kota pe na demande na likambo mapamboli sima na lingaki na to définir muke bilakeli mabe bongo tango toko ya ko combattre yango to yebi déjà que ezali maloba oyo ebimaka po emema sort moko na libota moko to na bomoto moko. Malédiction eza moyen oyo puissance moko surnaturelle ezali ko véhiculer na bit moko ya ko détruire. Ekoki ko détruire bato, ekoki ko détruire lingomba, ekoki ko détruire misala ebele. Donc yango na ko mona ke bien aimé na kati ya bibebu moto esengeli mutu ayeba ko contrôler munoko na ye. Parce que na munoko ezana nguya oyo Nzambe atia na munoko ya bapakolami. Okomona ke meme na création Nzambe asalaki ba matière nyonso azwaki matière première te pour que a créé mokili. À la création Dieu a utilisé la parole. Abandi ko déclarer maloba. La Bible dit que Nzambe sokwa lobi et salemi. Tango abandaki ko créer azali ko créer na puissance à maloba. Maloba Nzambe et ana puissance ya ko benga des choses qui n'existent pas à l'existence. Maloba ezaka na puissance ya ko sakanate, ya ko bongola makambo. Ezala maloba ya bato, ezala maloba ya Nzambe, ezala maloba ya Satana, elandisa makana ba effet ebele. Yango mona ke Nzambe azali koloba ke biso toza bato Nzambe, mais tozali kokufa pona kozanga koyeba, tozoyeba teke na munoko na biso. Nguya ya kokela ezali na bibebu na biso Nzamba pesi autorité abi azako kamwa ndenge nini biso oyo tokelami na image na ye mais toali kokufa lokola bato nyonso tozobosa na kena munoko na biso nguya ezali maloba ezali oyo soko bimisi yango okomona pe ba effet nango lokola na butu na lelo maloba oyo ekobima eko créer des choses surnaturelles na bomo ya bandeko bazali kolanda biso na bomo ya ba Eli maloba moto Nzambe ezana nguya na munoko parce que ezana maloba ya Nzambe. Oui bien aimé ndengo zolanda ngai yeba ke munoko na yo Nzamba tie nguya na kati nango maloba na yo ezana nguya kati na yango ozana makoki ya ko transporter ba montagne kaka na maloba na yo ozana nguya ya ko changer ba makambo kaka na munoko wana. Munoko esalemi kaka pona kofinga kotongo te kosumuka mais munoko esalemi lokola yoza image na Nzambe pour que esala makambo minene. Munoko na yo il faut esala ba grande chose pendant kozana mokili etika bilembo yebara ke moto Nzambe alekaki aw mwana na Nzambe alekaki aw elilingi na Nzambe alekaki aw. Oui bien aimé ndeko na biso Thomas Lokofa yembi ke moto alelaka mais Nzambe alelaka te. Ça dit que devant situation nyonso oyo aza moto ayebi ki aza na bonzambe te ya kolela mais oyo ayebi ki aza moto Nzambe akoloba akobimisa maloba akodéclarer ba parole et na sima ya chaque mot
Il y a une puissance et à création. Oui, même des choses qui n'existent pas d'existence. Parce qu'on a n'importe quitté. On a motonzambe. On a nabonzambe katinayo. Nde yango na komona motolokola ntoma pour la zone si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et que question qui Christ a fait na moto, ça dit que c'est Dieu lui-même qui est dans cet homme-là. Yango na bien aimé soyez ba koza n'importe quitté. Tant mususu banaki ko banga banga. Ba situation ezako ya nanda kono zo lela lela. Po yeba kate koza moto nzambe. Oza moto me oza pe nzambe. Po nzoto na yo ezande fan de lo bonzambe. Po ete kati na yo molimo nzambe ndazali. Na bibebu na yo maloba bonzambe nde sengele bima. Maloba oyo ekoki ko mema makambo na ne salema te bandi ko salema. Na butu na lelo na ningeke oyeba ngo. Yango ko comprendre que na bonne définition na biso tango tozali koloba sur la malédiction ezali sort oyo ebimaka na maloba ebimaka na maloba po ke ekende kosala makambo mabe epai batindi yango. Bien aimé, tozana ba esprit misato oyo ezali na kati na mokili oyo na sima ya ba esprit oyo nde maloba ebimaka yango ezali ko contrôler mokili ya liboso tozana esprit divin engi koloba ke molimo bonzambe molimo na Yahweh ye moko le créateur. Bible dit que la terre était informe et vide. Il y avait que l'esprit de l'Éternel qui se mouvait au-dessus des eaux. Atango loko moko ezakite na sena moi. Mais molimo nzambe ezalaki. Molimo wana abandi ko déclarer na munoko na ye ya bonzambe ke mokili esalema. Biloko miso na oza komona na o eza komona na te. E bimi na kati na maloba ya le créateur. Le grand esprit divin bokonzi ya bonzambe nyonso divinité nyonso molimo ezali kona milimo nyonso yango ebimisa maloba ya création yango miso nozo komona makabo ebele o esalemi na o esalemi te na poko na lelo bien aimé yeba ke oza moto nzambe l'esprit de l'Éternel yango elobaka esaka makambo ndenge nyonso efungolaka bato miso o bien aimé yoka kaka esprit wana aye koloba makambo tokotala ke molimo nzamba lobaka alobelaka pe sur la malédiction okoko linga olinga te tala vina bato ebele ba o bazali ko kende na ba église bien aimé ba o sala ba exercice ya ba foi mbala ebele eza mabete o bondela ndenge na uti koloba mbala ebele me résultat esate il y a quelque chose eza na bon moy. Parce que Nzambe aza injusteté. Nini eza kosala ke yo tambola ka toujours en cercle vicieux. Bon moina yo eza toujours en cercle vicieux. Ndenge na utaki koyebisa ba eli de Dieu na mepsa. Eza na bato mosusu basi ba bima meme libandi na ba imposition de main. Ba imposa bango maboko na ndenge nyonso. Séminaire ezala wapi azali. Ba musu bazoko futa tike awa baketi na Afrique. Ba longo Europe bakeko luka babi awa na poto basali na Nzambe bazalaka te. A futi tike aketi na Afrique. Ba imposer maboko. Tanga ko zonga na poto. Bozo mona vine ezo kende ka liboso te. Ça dit qu'il y a un problème na bomo ya moto. Makambo yo moto akoko longola ngo te. Yango na nde babenga ngo bilakeli mabe. Mutu soka si lakela mi mabe bien aimé. Akom matakita, il faut luka source. Et si comme ba lakela kiye, nini e lakeli maloba nini e bimaki li kona ye, mpona kolongolango. Et la problème ko kimate ko kende na Amérique, ko kende na Asie, ko luka ko sangisa ba église te. Pour ezali oyeba nini ezo sala ke o lakela mamabe. Tutangi no na mukanda na Deutéronome yoka eloko moko ezali wana na chapitre 20, Deutéronome 28 verset 15 yoka eloko moko eza koloba. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui sera ton partage. Ça, c'est Dieu qui parle. Mais yo za komi consoler dans la verset lobi que Christ est venu, boina boye patati maché eza mabete. Mais écoute, il y a quelque chose où ils allaient ko fungola ta porte yeba que pourquoi les choses ne marchent pas. Si quelqu'un n'obéit pas à la parole de Dieu,
Si quelqu'un ne met pas en pratique le précepte, les lois de l'Éternel, papa, bakoki ko imposer yo maboko. Bakoki ko tongolo même ko tongola ba imposition. Bakoki ko balola yo basali yo ndenge nini balati yo toje. Basali yo modèle nyonso basakoli bakolinga. Mais si tu es maudit par Dieu, mutu kolongola malédiction na kozalate. Si la cause de la malédiction est la désobéissance à la parole, si la cause de la malédiction est outi na maloba on zamba si à laquelle la moto, papa, tambola ndengo lingi, changer ba pasteur, li kamone ko longwate. Okoki ko changer ba pasteur, o fingi pasteur yo za la kanel lobi ke o ya zana auction te, na kendo ko ya auction kuna, ezali kambo ya auction te. Ko koya na likamona nzambe, moto ko longola malédiction wana zate. Et aujourd'hui dans nos églises, il y a des gens comme ça qui sont frappés par la malédiction de Dieu. Il y a une parole prophétique de Dieu qui est sortie. Bato balingi ko tosa maloba na nzambe te. Bato balingi ko tia maloba na nzamba pratique te. To komisi maloba na nzambe lokola mon mécène, moto mécène déjà ko yoka maloba nzambe, moto yebi déjà que passer à ko banda na verset oyo akosuki sa côté oyo aneba ki ya côté ya bongo, mais la repentance ezakasute. Yango nozo mona ke na ba église ba problème est commissarié. Prostitution spirituelle est comme na bandimi. Les gens ne savent plus comment prier. Ba komi ko luka ba bouc émissaire, ba nonko bandiko luka bato ya quartier nani alobela kinga boy et seulement kindenge nini alors qu'il faut nano moto au sala examen de conscience oui ba d'où vient ce malheur, pourquoi vie nanga ezako tambola te alors qu'il y a l'esprit de Yahweh et qui peut prononcer l'iloba et c'est loba yango bandaka la bige. Écoutez, mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu et si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements, si quelqu'un ne veut pas mettre en pratique les paroles, les préceptes, les lois de l'Éternel, la malédiction maintenant arrive. Et ça maloba oyebimi pour que ne ko détruire, pour pas mbolater, pour que ne ko pesa moto sengote, mais ce qui moto a téléméli maloba nzambe. Et ça qu'on a ndeko moko, bandeko mi balé plutôt. Chaque fois ce qui tozana na ba émission, bango ba kota ka pona tina na ko koma ba n'importe quoi. Dimanche tango l'évangile se fera zotea ndeko yo yakota kazila kaka kokota po nakoya ko koma ba commentaire ya mabe po na tina nakoya ko finga po na tina nakoya ko bundisa to bandi lelo ko pesa e avertissement liboso publiquement soki ndeko obongoli motema te olingi ko tia maloba na nzamba pratique te liboso na nzambe pe liboso na baeli lelo to pesa yo premier avertissement. Ce qui est kota, au monde qui m'a kamwanzambe ya yote. Bien aimé kota te tango zomona que le temps d'Isali ezali ou bien Jésus-Christ notre médecin et bandi kota na ona makamono ya ndombolo. Kende na ona occultisme, luka ba maison okite kende bonnement. Et metika ba eli ba yo kamaloba na nzambe. Mais ce qui yoko ya aw pona ko bundisa li kamwanzambe, pona ko telemela maloba na nzambe. Les avertissements liboso. Les loto pe sur avertissement à liboso publiquement. Tout c'est la procédure biblique. Si manango to tel eloko ekoya. Et Bible dit que si quelqu'un ne veut pas mettre en pratique la parole de Dieu, si quelqu'un ne veut pas observer tous les commandements de Dieu, et ça pasteur te moto a maudire, et ça ba famille te moto ba maudire, eza mutu mususu te mutabon eza bizaleli ya moto vis-à-vis ya maloba nzambe nde komemela moto malédiction et bongo bilakeli ya ndengo bien aimé il faut moto azonga kaka na source abongisa na nzambe poke malédiction oyo elongwa yo moto zo yo kanga na butuna lelo tala siko bomo na yo nini oyo esali ke makambo na yo ti lelo obatie maboko oleki na ba délivrance okutani na basai na nzambe oyo moko pona. Mais nous avons un changement. On a dit kamona nzambe. On a dit kamona maloba nzambe. Et c'est ça l'émission le temps d'Isali. Et il y a un peu de milimo bato ebika. Et il y a un peu de nzamba kangola. Il y a un peu de vaincre malédiction. Bien aimé, ce n'est pas encore trop tard. Parce que nzambe, azali nzambe na nguya, azana makoki pona tie na kokende ko longola. Bilakeli nyonso oyo ennemi akokaki oyo yo ozwaki nanzana ko boya
koyoka maloba na nzambe. Tokotanga mukanda na Genèse. Nzamba pambela ba eli nyonso. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, le verset 14. Genèse chapitre 3, verset 14 jusqu'au verset 19. Mais autant à verset 14 seulement pour na tango na biso. Genèse chapitre 3, verset 14 jusqu'au verset 19. L'Éternel Dieu dit au serpent. Ça c'est l'Éternel Dieu. Pour l'esprit de Yahweh tango elobaka ekoki koloba pe kaka pona ko pambola te me maloba na nzambe pe bimaka pona ko lakela soki moto atamboli te na sima ya maloba nzambe. Dieu maudit aussi. C'est l'évangile parce que ça na kati ya loba na nzambe. Ezala na Ancien Testament, ezala na Nouvelle Alliance, toza komona makambo. Okomona Thomas Paul ndenge nini azali ko livrer moto mobimba epa na Satana mpoke bondumba elekaki makasi. C'est-à-dire ba maudire moto ba bwaki na maboko ya Satana. Eza na Nouvelle Alliance. Awa nzamba azali ko loba boy. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux des champs, et tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Oh, ils allaient sentence en Nzambe di kona nyoka. Toyebi ndenge nini Nzambe alinga kibiso mingi atie mutu na kati na jardin, mais de la manière que Satan yé kokota pona ko séduire bateau. Aye ko séduire serpent, aye ko séduire plutôt Adam na Ève, alongola bango na kati ya présence en Nzambe. Maloba Nzambe bimaki bien-aimé. Nzambe bi puisque tu as fait cela. Yo lakelami, oh bien-aimé. C'est-à-dire que si mayaba acte n'est que n'a pas ça qui définition que malédiction et y a capé si maya acte moko moto a posé bongo maloba ko kiko bima pe e mami moto yo pe e sali ba effet na vie na ye. Tala ba acte to sali ko poser lelo. Bato boni to kimisi église. Bato boni to longoli na présence en Nzambe. Bato boni to ligite ke babanda ko sambela. Motalinga kende église dimanche yo zo ba de ko kende te vanda na yo. Motalinga kende ko sambela bien ba passer on a ba venturier. Yo za responsable ya chute spirituelle ya bato combien. Même pasteur a monioté, mais yeba ki liloba Nzambe se bimi déjà. Oyo azali à la base ya ko détruire vie ya moto spirituel, ya ko longola moto na alliance na Nzambe, ya une parole de la malédiction ekoki ko bima. Ya ngozo mona bato mingi lelo, bozo sambela pone makambo zo simbate, nzoka zaka déjà na malédiction Nzambe. Nzamba sala kela yekala, ako changer ba église lokuta. Makambo ya sala, a panza ba église, a quoi ça même ba pasteur. A salaba makambo ekoki ko détruire communauté mobimba, a planifier ngo pona ko bebi sa vie ya bato Nzambe. Azali ko tambola ba église na ba église, il y a une parole ebimi, moto aboye, ata ba tie maboko, il faut abongisa na Nzambe. Et Bible talisi biso ke Nzamba ye ko yebisa nyoka. Alors yo lokolo sali olongoli moto na ngai na alliance to salaki. Oye ko kabolanga na moto, oye ko kabolanga na bolingo na bato na ngai. Yo nyoka okozala maudit. Kati na banyama nyonso. Yango mona keze na bato mususu bato tambo na malédiction. O Nzambe ye moko moto frappa bango. Basali tellement ba dégâts na ba église. Basali tellement ma bena bato Nzambe. Basali tellement ba dégâts na ba tishi koyo. Il y a des gens même ndenge na zo te ao. Azo méditer dimanche o makamuni na kosala na église. Makamuni na kosala pasteur na ye. Makamuni na kosala na ba diacre na ko kanela. Ndenge na ko détruire l'église. Et la Bible dit puisque tu médites cela, puisque tu as fait cela, tu es maudit parmi les gens. Ça, c'est la malédiction venant de Dieu à cause et acte mouto azali ko poser. Mouto bonga ko pambo mate. Mouto bongo boko ki ko gêner ata ye moko aye ko bomba na kati ya église bino bozo yebate ezali kambo mouto na Nzambe. Yango ndeko moko nazali ko yebisa yo. Soki yo déjà ozana kati na likambo na Nzambe. Bien-aimé Luka obongisa na Nzambe. Luka na butu na lelo okoka na ko bongisa na Nzambe parce que kanda Nzambe eza makasi mingi likona yo. Nzamba ningi ko talisa bato ke soki mutu azali ko poser ba acte ya mabe maloba na ye esprit ya Yahweh ekoki pe ko
kopamela moto pe moto oyo atamboli na malédiction to bilakeli mabe bomo ine mobimba. À moins que moto aya ko se repentir pe aye ko bongisa na nzambe bongo libonde na bato na nzambe ko zana bokonzi liko na ye. Esprit ya mibale ezali esprit humain. Esprit humain elingi koloba ke moto oya botami na mwasi na mobali lokola yo na ngai. Bato bazali pe na ba esprit oyo ya ko lakela bato. Awa tozali koloba bato bazali ko lakela bato pamba. Ozana likambo na ete. Ozana likambo na nzambe te. Osali mabe pa nzambe te, mais par jalousie. Pour que bamoni ozali ko exceller na libala na yo. Pour que bamoni bana na yo bazali ko exceller na ba étude. Pour que bamoni mwasi na yo azali ko exceller na domaine moko songolo, babandi ko zwa motema ya dikunya, motema ya kindoki. Abandi ko lakela yo na ndako na yo yebaka te. Abandi ko lakela yo na mosika pour que yo makambo na yo ekende liboso te. Lokola ya ye makambo esi beba na poto ye pe abandi ko lakela yo. Wana ezali esprit humain. Evandi meme na kati na mabota. Okomona cousine azali ko lakela ndeko na ye. Okomona leki azali ko lakela yaya o azali ko prospérer. Yaya pe azali ko lakela leki o azali ko prospérer. Ba camarade bazali ko lakela baninga tokotala ya ko bonga te ko zwa musala te nzambe tokotala. Ozali ko lakela moto sans que mutu oyo azana likambo na yo tope azana likambo na nzambe. Esprit humain etamboli lelo mingi na kati na bato. Dans la plupart ya bato lelo okomona ke mitema na bango eze susu na bolingo te, mitema na bango eze susu na esengo te, mitema na bato ebebi kobeba. Yoka tokotanga na mokana na nzembo to na Psaume chapitre 10 le verset 2 pe toke ko succès na verset 7. Psaume chapitre 10 le verset 2 toke ko succès na verset 7. Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des drames qu'ils ont conçus, car les méchants se glorifient de sa convoitise. Et les ravisseurs outragent, méprisent l'Éternel. Les méchants plutôt dit avec arrogance et ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voies ressuscitent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffre contre tous les adversaires. Il dit à son cœur, je ne cesserai point. Je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies, de fraudes. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Na munoko na motoga kanza to le méchant azali kotala bato na motema ya kanda azali ko bakezamba azali ko mona ngate bato pe baza ko mona ngate ya fandi na kati na ndako. Sa bouche est pleine de malédictions. Moto ya jalousie munoko na tondi na bilakeli mabe ya lakela kaka bato ya lakela kaka bato ya lakela kaka bato alingi ko mona te ayoka moto azali ko prospérer. Nde esprit humain o ezali ko tambola na tango na suka masolo na kaka ya ko lokela bato alingi ko mona te bana baninga ba avancer alingi ko mona te bana baninga bazali ko bala alingi ko yoka te ke kuna azui fiancé motema na ko lala te esprit humain ezali ko tungisa azali kaka wana ko luka ndenge nini ya ko détruire. Nde makambo toza ko mona na tango ya suka moto yo ezali ko lakela oyebi ete oyebi relation na nzambe te oyebi te nini o nzamba azali kosala kati na moto butu na moi tango yo lalaka makambo nini eza koleka entre moto na nzambe. Yango na tokomona ke lelo esprit humain oyo ezali toujours pembeni ya bana na nzambe. Ngai navandaka mingi na lingomba yango na pesa ka exemple ya makambo nga na monaka okomona ke bato baza motema ya kanza ya mabe penza eza bao bakendeke na mangomba. Eza meme bao baza koteya Biblia lokola ngabwe. Comme disait un pasteur, abisoko lingo mona bato amitema mabe eza liboso ba pasteur. Jalousie akosakana te. Mais aza koteya amour tous les jours. Jalousie na ministère ya baninga. Jalousie na élévation ya baninga mususu.
jalousie soko amoni moninga mosusu donc baza na mwa bato na ndambo bato bao babengami entre guillemets bato nzambe na ba chrétien mitema mabe. Comment se fait-il que yo zo benga ma chrétien olingo mona te moninga na église a témoigner que nzamba saleli likambo azui mwa mosala yo bandi ko lakele na molili yo bandi ko loba maloba mabe mosala wana ife kufa makambo wana ife beba averti de quoi nana pesio ndingisa. Il y a une malédiction, et ça une malédiction sans effet. Parce que quand quelqu'un prononce de la malédiction, et il faut écouter effet moko ya makambo yo moto asalaki pour que malédiction yo ezwa ba résultat nango soit négatif soit positif. Awa bato na kanza bali ko sa makambo oyo. Bien aimé na poko na lelo to kene komona ndeko moko boye ayebaki pena ko modiri moto kaka pamba boy tokotala nini oyo ekomelaki ye parce que tango tozali ko yoka maloba oyo il faut totala ndenge nzambe na biso asalaki pena tango na kala pe ndenge nini azali ko sala mikolo na lelo parce que oyo ekomami po na tina na édification na biso. Totangi na mokanda na 1 Samuel chapitre 17 verset 42 kino na 44. Dans le 1 Samuel chapitre 17, tu vas dans verset 42, Peto succès na 44. Nzamba pa mola Eli moko. 1 Samuel chapitre 17, tu vas dans verset 42. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisant, envoya à lui un enfant, blonde et d'une belle figure. Le Philistin, écoutez bien, le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, souligné kombo wana, amoni David, ayebi David dit, bakuta na pété. David est venu pour défendre sa nation. David est venu pour défendre l'héritage en Zambé, à défendre bon Zambé. Parce que Israël a un problème. Un circoncis, quelqu'un qui n'avait pas Dieu. Il a défié toute une armée. Peuple mobimba Nzambe. Il y a une malédiction et qu'il même contre une nation. Awa Israël a bitumba na ba Philistin. Toyebi histoire au malam. Mais botala makamoni ne lekaki. David ye na kati ya champ de bataille pour ya kotala ba dekonaye. Akomi bo amoni ne circoncis moto yo azaki na Nzambe te, moto yo akatama ngenga te, moto yo azaki na relation na Nzambe te. Mais azali ko finga peuple na Nzambe, azali ko terroriser Israël butu moy. Bien aimé, il y a des gens comme ça. O azali ko terroriser famille na yo butu moy pamba kaka boy. Azape na Nzambe te. Asambe la kapeta banga kape Nzambe te. Mosane ka ko critiquer bato Nzambe. Mosane ka ko bundisa misana Nzambe. Mais tala makambo azo sala mo pagano moko boy. Soka yoki likambo bato Nzambe ye moto aliboso internet a koti ko publier boyoki kuna te. Mais tala ye moko nenga za ko kumbola masumu. Qui t'a donné, qui t'a établi chef? To juge ya bato Nzambe. David oyo azaki na Nzambe ayepo aya kotala bandeko na kuti cette circoncis oyebi biloko mosusu se pesa kakanda moko esantu tango zomona moto ana bonzambe te azako bundisa bato Nzambe azo bundisa misana Nzambe sorcière moko boy occultiste moko boy mutu moko boy musika na Nzambe mais azako telemela bato Nzambe bazako se sacrifier butu moy et pesa kapasi na motema. David est venu à tout mais qui est cette circoncis wazali ko telemela bato Nzambe. Qui est cette circonstance ko telemela Nzambe na Israël bien aimé butu na lelo sozo tamo na ko banga Nzambe ko banga te un circoncis moto na bon Nzambe te yo ko banga ete parce que celui qui est à toi il est plus fort que celui qui est dans ce monde. David n'a pas regardé sa taille atalaki bolenge na ete il avait un Dieu à lui. Abi me dit ça c'est quel nana pesi audace na un circoncis oyo afinga libota na Nzambe abundisa libota na ngai telema pona libota na yo yo moto za kotambola na kobanga Nzambe telema pona tina na nation na yo telema pona tina na lingoma na Nzambe soko za na Nzambe ko banga ba occultiste te ko banga bato ba se suyete na magie makambo na kedo kutana nango na Luanda
bato basi ba se suyer ba côté occultisme mais ba vrai pasteur bazo banga côté la vérité bazo bosana que celui qui est à nous il est plus fort que na ba ba se suyer na occultisme. David a qui moi quand descend wana abi mais quel est cette circoncis a simbilinge na ne abandi ko pusana oh Goliath atali a mépriser ndenge bazali ko mépriser yo mais baso bateki waza kati no aza munene bato bakotala lolenge no baza ko mépriser yo na famille no bakotala lolenge no baza ko mépriser yo na quartier no baza kotala lolenge no baza ko mépriser yo bien aimé tikana ebisa que soko za na nzambe mutu akoki ko mépriser yo azalité parce que nzambe aza kati no aza tellement munene tika bato ba mépriser mais nzambe no aza munene bandi ko mépriser David mais yoka eloko moko tango Goliath amoni David azako pusana abandi ko maudire na komba banzambe na bango. Voilà maintenant des maloba ya malédiction o ezali ko bimana munoko o ezangi effet parce que abandi ko maudire David à partir ya banzambe na ye ya bikeko. Malédiction wana simba ki David ite. Oh bien-aimé, malédiction sa cause eko simba yote. Tika bato ba lakela mabe. Eko simba te mbulo yo. Ba koki ko mataba kita. Malédiction mokote sans cause. Ya ba incirconcis. Ya bato ba zangi nzambe. Eza na effet liko na peuple na nzambe. Malédiction mokote. Eko kiko kota ni libota na ba na nzambe. Malédiction mokote. Eko kiko zana bokonzi liko na mobali na yo. Liko na bana na yo. Malédiction mokote. Eko kiko zana bokonzi liko na ba élu de Dieu. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Bible lobike. Abandi ko modire David abanga ki malédiction wanate abie osala ngel lokote parce que na yebi nanu azakati nanga abandi ko poussana avec assurance parce qu'il savait que malédiction est ko salé lokote bien aimé continuer marche chrétienne na yo parce que malédiction nyoso maloba bazali ko décourager yo ça e ko salé lokote mbula oyo makambo nyoso baloba ki pona yo pona bana na pona famille na yo pona ministère no maloba échec ba parole bima ki po ke mbulo yo o mona loboko nzambe te e ko salé lokote banda ko avancer avec assurance banda ko avancer mbula oyo avec confiance banda ko avancer na ba domaine nyoso na ba projet na yo ndongo bongisaki parce que Dieu est avec toi nzamba ko peso victoire oko kende de victoire en victoire de succès en succès par le puissant nom de Jésus-Christ. David abandi ko avancer abi yo lelo komona malédiction e ko bangisa ngate. Et vous savez la suite, David a quitté sa qui Goliath, quel que soit taille nae, quel que soit banzambe nae, quel que soit maloba ya malédiction oya bimisaki, maloba wana ezaki na bokonzité, maloba oyo ekoki pe kozana bokonzité dikono butu na lelo, maloba oyo ekoki ko salate loko mokote, tika ba onyo se baza ko lia mino ya ko bombama, ba kozala confondu, malédiction ekozonga nde sika eutaki. Vous savez pourquoi maloba oyo et quoi ekosala le côté parce que tango yaki ekutaki auction katina David. Ma benyo soba ko prononcer di kolona yo. C'est comme ça que toi tu vas vaincre la malédiction. Si cette malédiction vient, écoute bonzambe katina yo, écoute auction, écoute mafuta, écoute moli mo santu, ekosala le komo côté. Tu ne peux pas vaincre la malédiction à cause na qui taille na yo, à cause ya makasi na yo te. Jésus en nous. Christ a nous l'espérance de la gloire. Ce qui bonzambe vandikat na yo, c'est alors tu vas vaincre la malédiction. C'est alors ba marloba nyonso ya bandoki ya ba sorcier et kozana bokonzi diko na yo te. Nyonso ba koloba et kozala nul alors est nul sans effet. Ya wana na poko na lelo, nangi motomoko atambola na molimo ya nzambe na David, otambola na Jehovah El Shaddai, nzambe azali nzambe na bitumba. Wazali ko bundela o bitumba na ndenge malédiction oyo prononcée contre David ezaki na bokonzité malédiction oyo ekoka ekosele lokote po David azaki ne pakola minanzambe butu na lelo ba elinyo so bazane pakome na nzambe tika maloba nyonso ba prononcer contre yo ou ba prononcer contre bana na yo na mbula oyo ezana nul sans effet o vaincre yango au nom de Jésus maloba nyonso ya mabe oyo ba ndoki ba bimisaki ezala pona tiena na bana na yo ezala pona ba projet na yo mbula oyo ko nyata yango na sera makolo na yo dans le puissant nom de Jésus-Christ parce que nzambe oyo zali ko salela azali kolona milimo nyonso wana
David a gagné. Ezalaki po na tina na taille te. Ezalaki pe po na tina na expérience te. David a tikala ko bunda ba bitumba te. Avec ko bunda na ba ursu. A bunda ba bitumba te ya ba javelon, ya ba lance na ba épée. Mais ezalaki mbala liboso a sali pe ba exploit parce qu'il avait Dieu. Bien aimé, n'importe quelle dimension bitumbe koya, yo ko longango po ozana nzambe. Na butuna lelo nzamba peso victoire. Dikona malédiction nyonso. Nzamba peso victoire. Dikona bayini na yo. Nzamba peso victoire. Na makambo nyonso. O vaincre malédiction nyonso. O babandeki ko prononcer na kuku. O bato balala kate butu mobimba. Bazana kanda neng bazo komona yo zo ko prospérer. Pourtant yo kuto mona ke makambo yo zanango nano e comité. Vision na ona no comité mo ndambo muke e bandiko lengi sabato. Bato bazo lala te. Butuna lelo maloba na bango ezala nul sans effet. Butuna lelo nzambe na yo akutana na bango. Butuna lelo okata mitu na bango ndenge David akataki mutu na Goliath. Onyata mutu na bango parce que ozana nzambe kati na yo. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tolobaki esprit ya suka ezali esprit ya diable, mais tokomona ke na kati na bato bien-aimé, bato bakeseni. Alléluia. Bato bakeseni. Mutu mususu akoko loba na maloba lakelio esala nango pe lokote po ana nzambe te. Mutu mususu pe akoki ko lakela libota na yo esala pe lokote po azana nzambe te. Mais ke bana bawe bazana nzambe. Ke bana bapakolami na nzambe. Ke bana bato oyo nzambe atie mafuta kati na bango. Bato oyo nzambe apesi bango mningisa ya koloba de la part de l'Éternel. Bato oyo nzamba azali ko tindika azali ko utiliser bango comme des instruments. Ya on tanga na mokanda na Josué chapitre 6. Josué chapitre 6 totangi na verset 26. Totanga verset wana. Josué chapitre 6 le verset 26. C'est fit alors que Josué gira en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il posera des portes au prix de son plus jeune fils. Bien-aimé, tanga ngoma la musoko za na Bible ya version nini na ndako na tanga verset oyo. Moi je vais reprendre pour que makambo minene ezali awa. Il y a un homme qui a maudit toute une nation, qui a maudit la ville. Abimisi maloba. Mais azaki mutu yoka mutu nzambe onga na zako benga. Ce fut alors que Josué gira en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera le fondement au prix de son premier-né et en posera les portes au prix de son plus jeune fils. N'est-ce ce que vous comprenez, loco? Israël ba bimi na Égypte bazako kende na terre promise. Ba komi na nzela po ke ba katisa mboka na Jéricho, bango bazaki kolinga koleka. Roi ya Jéricho a boy Israël baleka. A barricade mboka. Alors bi boko leka wate. Nzamba ebisi Josué bo tourner cette fois ville. Ba tourner cette fois ville. Ba porte pe ba mire à Jéricho et koi. Nanguya ya trompette ya Israël. Boebi ndenge makambo elekaki. Bible lobi ke tango ba koti na kati na mboka ba memi mboka ba détruire mboka wana ya Jéricho. Ba buki ba porte parce que ba telemelaki libota na nzambe. Bien aimé, ezana mabota mususu ko telemela te. Yana bato mususu ba telemelaka te. Okozala détruire jusqu'à la 4e génération. Okozala détruire na lolenge moko ko comprendre te. Keba na ko simba bisimba simba. Keba na bitide ko bundisa bato. Babota mususu ba simba kate. Yo yebi alliance ba sana nzambe te. Webi modele nini ba lukaka nzambe te. Jéricho ba mekaki ko sakana. Et tango ba sirisi Joshua telemi lokola moto nzambe. A telemi lokola moto nzambe. Alobi ngai lokola moto nzambe. Na iko loba Jéricho mutu nani oya ko banda akokanisa kotia libanga po batonga mboka oyo akokufisa mwana na ya liboso pe mutu nani tango akomeka kotonga
soki alinga tia porte nango lisusu ndenge ezalaki ava biso toleka mwana ne ya suka nde akokufa. Bien aimé, maloba oyo etikali na kati na espace, etikali kati na temps, ba génération eleki Israël va continuer marcher nango ba komi na terre promise, ba komi na Kana ba s'installer. Il a fallu 5 siècles après. Ndeko moko après 500 ans aye ko oser ko ya ko sala le contraire na maloba moto nzambe. Toko tanga ndeko oyo omona nguya ya maloba nzambe ndenge nini salemaka. Amoni ngolo kwa maloba ya ko sakana. Lokola yozo sakana bato nzambe. Lokola ndeko nazo pesa ya attention awa lelo. Akomona ngolo kola liseki. Mais to pesi li sous avertissement. Azana choix mi balé soit à se repentir, soit à kota ka disute. Bien aimé, keba na bato nzamba pakoli, keba na basakoli, keba na batindami. To teka liloba nzambe toza ndenge mokote. Keba na bana nzambe baza ko tambo na ba sacrifice, o baza ko saila nzambe kati na solo. Bible lo biboy. Na mokana na 1 roi chapitre 16. Nzamba pambola Eli moko. 1 roi chapitre 16. Yoka makambo elekaki wana. Na verset 34. 1 roi chapitre 16 le verset 34. De ce temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Kanga komba moto oyo. Hiel de Bethel. Hiel de Bethel bâtit Jéricho et il en jeta le fondement au prix de Abriam, son premier-né. Et il a posé des portes au prix de Seboub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Peut-être que vous comprenez. Ba mikolo eleki, ba mbule eleki, ba siècle eleki, mbula koto mitano na sima. Ndeko moko soki amelaki nini, lokola bato ya tembe bazalaka soki moto nzamba zoloba mosakoli azoloba yaza ko sakana bia ba venturier. Ah bato pamba, yoka bien aimé, yana bato mususu basimba kate. Yel de kozala na ba race ba yel de Bethel te. Malheureusement ba yel de Bethel bazalelo ebele. O baza ko défier sango malam, o baza ko défier ba santu, o baza ko défier ba sakoli. Kine lelo bato na bazali. Ayei alinya tonga Jéricho. Bible lobi mwana ne aliboso akiti na mabele. Mais a continué quand même. Nzamba frappé bana na nyonso mukola zako kende kosili sapo atia porte ya Jéricho. Mwana ya suka pe akiti. Bible lobi esalemi kaka lokola moto nzamba lobaki Josué. Mwana na Nun. Esalemi exactement lokola bisakoli wana ebimaka. Bato na nzambe mususu soka lobi a maudire. Bible lobi ki a maudisaki Jéricho. Bato mususu soki osangani na bango azako tambola na se ya malédiction. Malédiction wana elati yo. Bato mususu akoko ya na église basi ba lakela ye yo sali amitié po na ye po bouti province moko po bouti mboka moko bo combattre bato na nzambe bo combattre évangile yo ko lata nguya ya bisakoli ya moto nzambe. Et bato aboy ata otamboli des églises moto ko longola ngo akozala te. Maloba na Josué etikalaki pe salemi ndenge alobaki yango na butu na lelo bien aimé ezana ba malédiction mususu oyo bato bazali kozwa mpoke bato na nzambe si balakela bango soko zwa likamuna moto nzambe butu na lelo repatwa mikiti sabenga moto nzambe loba papa limisanga mama limisanga loba liloba pona tia nanga parce que la Bible dit que Dieu confirme la parole de ses serviteurs et il accomplit ce que prédit ses envoyés. Voilà comment nous devons vaincre la malédiction. C'est comme ça que nous devons d'abord identifier qu'est-ce qu'on appelle la malédiction. Comment est-ce que bato ba komaka la malédiction pour enfin que toyeba na ko longolango na kat na bato pour que année 2019 o exceller en toutes choses. O kende liboso na nzambe, o longwa ko luka ko kota par-ci par-là, mais maloba bima pona tina na yo. O mona ke maloba moto nzambe zana nguya ya ko benga des choses qui n'existent pas à l'existence. Pourquoi on a lelo bien-aimé ba Hiel de Bethel soko zali nzamba zo sengo na repentance ba Hiel de Bethel to tondi ebele na kat na mokili bi pa nyonso zali conscience no zali ko funda yo
olakelama mpo na makambo osala bato ya nzambe, olakelama mpo ti lelo obundisaka misala na nzambe, olakelama mpo ete ti lelo yo orespectaka no basali na nzambe, tomonisa bango bakoma bakamarade na yo. Peut-être po oza na mwa mbongo na yo, peut-être po soki oza na mwa mutuka, peut-être oza na mwa eloko ozomonaki bato ya nzambe biloko pamba. Na poko na lelo iyele de Betele bongo la motema, bongo mona nkembo na nzambe, o excellent en toutes choses. Iyele de Betele respecter bato ya nzambe, iyele de Betele bato ya nzambe baba camarade na ote, iyele de Betele yeba ke nzambe alobaka na nzia na basali na ye. Bien aimé, tokende kotanga na mokanda na ba konzinami baleto 2 Rois chapitre 2. Est-ce que Eli moko na butu na lelo aza beni? Nzamba pambola Eli moko, maloba ya bwende yango ebikisaka bato, maloba ya bwende changeaka vi na bato. Ko yinanga te po yokisango malamu, po ke na sima nango nzamba ko longola malédiction nyonso oyo elataki yo na butu na lelo. Totangi na mokanda na 2 Rois chapitre 2, tokende kotanga na verset 23 pe na 24. 2 Rois chapitre 2 verset 23 pe na 24. Il monta de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui et lui disaient: monte, chauve, monte, chauve. Il se retourna pour regarder et il maudit au nom de l'Éternel. Alors des ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Parole du Seigneur. Bien aimé, tout ça comme on a Moussakoli Élysée, azali ko tambola, azali ko kende na ye na mission na Amerika mwanzam, bana mike ya mibali, groupe na bana mike bele ya mibali, babandi ko chola moto anzambe. Bato anzambe, esambe riselu na bango nzambe nde moto apesi akosala ngo. Génération toza nango eza génération moko considération na bato anzambe ze souste. Donc là évangile se fera teaki honorer de tels hommes. Bato anzambe ba honoraka bango. Yo koki ko copier mabete parce que ba musu bazo sambwisa bato anzambe, yo pe fo sambwisa bato anzambe. Bien sûr, eza na bato mususu yo bazo sela nzambe, baza ko sala ba dégâts. Mais il faut tina bango ezali. Juge na bango pe azali. Mais yo nzamba ti yo juge bato anzambe te. Awa ba jene o babandi ko tiola moto nzambe bana mike baza ko lobane libandi Bible lobike moto nzamba baluki atali amoni bana mibali oyo abina na lakeli bino na kombo na Yahweh na Bibele bana mike iloba nzambe ezotalisa biso ba ursu mibale babimi. C'est-à-dire que maloba moto nzambe komi na nguya ya kobotisa ba ursu et bengi ba ursu dale o ezaki ko exister e bimi papa maloba ya moto nzambe e créer ba ursu mibale pe ba ursu wana ba bandi ko lia 42 enfants 42 ursu moko ko lia 42 te to mibale. C'est-à-dire qu'il y avait une puissance, il y a destruction quand la parole sort. Ils ont dit pour que nuire la parole de la malédiction d'un homme de Dieu, d'un homme ouin, tant que bimaka, papa, et ça makamba kokamwa, on a ne sale maté. Yangwana keba na kosimba batu mosusu, oyo bazana ba race ya ba Élysée. Keba na kosimba ba sakoli, oyo bazana alliance lokola ba Élysée. Batu mosusu bazaka na tempérament mokuse. À cause de la patience c'était a lobi likambo moko ya mabe vino eza ya kobeba naza ko zongela tsu afana sisa mateya na pesi avertissement na bandeko no ya mwasi no ya mobali liboso muso bande ko tinda ya okitisa bande ko tinda la biso ba video na bango ya ba temple na bango c'est-à-dire ko kebisa yo na ba temple na yo keba ba ursu ba bima na temple na yo to bimaka pona koya ko sakana te to bimaka pona ici dit l'Éternel. Soko monique siko espéricieux te kende na monde na bino. Bible bi ke ba ursu ba bimi na sima maloba moto nzambe pe ba dévorer ban. Na poko na lelo. Biso to ko bimisa maloba po e dévorer yote.
toko bimisa maloba oyo ko détruire malédiction ya esprit humain ya maloba nyonso balobaki likono ya mabe oyo bimaki illégalement toana makoki ya ko annuler yango. Le Seigneur nous a établi comme ça. Pona kosloba maloba ya ko annuler makambo nyonso o Satana atiaki na bomo ina bana na Nzambe illégalement. Yango na butu na lelo lokwa ntoma na Nzambe lokwa motinda mi na Nzambe oyo akatama ngenga koloba de la part de l'Éternel na badi ko annuler maloba nyonso ya esprit humain oyo lobama ki po détruire ndako na yo oyo lobama ki po détruire bana na yo oyo lobama ki po détruire misala na yo esprit humain ya famille ya bayini o bakanga yo po ke yo okende liboso te to bandi ko détruire yango butu na lelo dans le puissant nom de Jésus. To kati ba chaîne nyonso ya maloba moko mabe oyo bato basili ba lobi na butu na tika ya kobombama bazali ko sakola mabe pona yo bazali ko sakola mabe pona bana na yo bazali ko sakola mabe pona tia na misala na yo bazali ko sakola mabe pona ministère na yo to anile yango na butu na lelo dans le puissant nom de Jésus. Parce que ça soit l'esprit du diable, que ça soit l'esprit humain, kaka esprit de l'Éternel des na makoki ya ko annuler ya ko anéantir ba promesse maloba nyonso ya mabe malédiction nyonso ezakaka esprit de Yahweh, esprit de l'Éternel nanziana munoko basali nae ndena makoki ya ko annuler o yango na ngina ebisa bandeko yo moto fandi na Stockholm soki ba lakela kyo illégalement luka biso yaka na mepse frata toko lobela Nzambe di loba pona di kamuna yo toko pamela esprit humain esprit oyo ezali ko bloquer misala na yo esprit oyo ezali ko bloquer bana na yo esprit oyo ezali ko bloquer libala na yo toko pesa ngo mitindo ekoyoka dans le puissant nom de Jésus. Yo moto za mosika esprit humain kangaki yo e kangaki misala na yo toko lobela ngo maloba même na mosika lokola Abraham alobaki pona tia na Sodome pe Gomorrhe Nzamba kitaki pe pona kobikisa loti musika. Nous avons un Dieu de près et un Dieu de loin. Butu na lelo nabandi ko anile maloba nyonso ya malédiction we kangaki bana na yo we kangaki libota na yo we kangaki misala na yo nabandi ko anile yango dans le nom de Jésus. Malédiction nyonso ezala ancestrale ezala ya baba koko o balakela ka mama na yo ki bana neso ki baboti ba kokende liboso te. Malédiction nyonso ya ba membre ya famille o ba sala ki yo ba lobela ki otangu zaki mona muke o yeba ki eloko te to anile yango butu na lelo dans le puissant nom de Jésus parce que Christ en nous l'espérance de la gloire. To bandi ko anile force nyonso ya ténèbres o diable abandaki ko lata bato na molili mpoke baloba maloba mabe batindela ki yo soro moko oza ko tambola vino kaka cercle vicieux oza ko lela lela na ndako butu na lelo ça doit prendre fin au nom de Jésus-Christ. Nzamba bengi il faut exceller en toutes choses. Abengi libotano exceller en toutes choses. Abengi bana no il faut pas exceller en toutes choses. Na bandi ko fungola lola pona tia na yo. Na fungoli lola pona bana na yo. Na fungoli lola pona misala na yo. Vi na yo na année 2019. Ezala année à excellence. Aucun de selon Nzambe de progrès en progrès, de succès en succès parce que moto azakati na yo. Aleki azana kat na mokili. Yango na ningi koloba na moto abandaki ko lela lela. Ko lela lisusu te. Parce que molimo na Nzambe apesi maloba alobi ke da tena munoko maloba na moto oyo koloba nga Nzambe na kosala. Bien aimé to ko continuer na message oyo lelo to ngai to introduire muke mais soki Yesu akoyate semaine prochaine to ko kota na profondeur to ko yeba ndenge nini Nzamba ko fungola biso pona ko neutraliser pona ko vaincre ba malédiction ya ba esprit humain na oyo nyonso oyo bimaki na nzia na Satana wana to simbina no kaka ya bato. Mais tu kota siko na esprit diabolique, esprit ya Satan ye moko. Tu kotala ndenge nini yaka, malédiction ya Satana. Pe tu banda ko tali sa yo ba secret, ndenge nini okoki ko vaincre yango. Quelle est la même autre lobeli ya lelo sur l'esprit humain. Nzamba pesio déjà bokonzi liko na ye. Nanda kono bisika ozwami, banda ko sambela, o sala ba déclaration na telemeli molimo nyonso humain we bundisi ngai tango molai we kangi libala na ngai we kangi bana na ngai ozali ko longola misolo o kendeke liboso te na domaine ya misolo we yibaka misolo na yo we pesaka toujours ba malade si la kate banda ko sambela lelo o déclarer na munoko na yo sima nango luka bato Nzambe soko za na musika na Suède luka bato Nzambe
eza na Paris, eza na France, eza na Hollande, eza na Belgique, eza la bisika nyonso yo zwami, eza na Londres. Bato nzambe bazali ba réserve nzambe bazali luka bango baloba maloba pona tina na yo. Soko zaki musika na nzambe maloba nzambe mote frappa ki yo, repens-toi seulement. Bongola motema ngolu na nzambe ko kitali kona yo. Parce que Bible ça kotali sabiso na mokana na Romains chapitre 8 autant na premier verset kuna kilo na 3 Bible bi condamnation ezaka susute na ba oyo bayambi Christ. Ça dit soko yambi Christ malédiction e cause na bokonzi dikona hote. Soko yeba kinzambe te ozali ko tambo na sia malédiction ezala oyo maloba na nzambe mais soko yambi Christ malédiction na ko longwango moko. Soko yambi Christ okoze na sia domination te maloba ya malédiction. Yangona soki na butuna lelo liloba oyoki yango nano yambi Christ te. Bien-aimé Luka bato nzambe basunga o yamba Christ comme Seigneur et Sauveur pe ba ko sambela pona tina na yo. Nangina sambela pona tina na moto moko esika zwami. Eli moko ya zui message o na butuna lelo en fait que ayeba ke nzamba pesi biso makoki dikona ba esprit nyonso ya famille ba esprit humain ozali ko modiri bato ozali ko luka ke yo kende liboso te nzamba pesi biso bokonzi ya kwanile yango ezala ya baboti na yo ezala ya tata to mama na yo mais soka azana nzambe te nzamba pesi yo pouvoir apesi yo autorité na munoko na yo ya kwanéantir puissance nyonso ya sorcellerie ya famille puissance nyonso ya sorcellerie ya bandeko ozana makoki na munoko na yo ya kwanile yango. Nani na sambela bien-aimé bipa yo zwami yeba ke nzamba za wana loboko na nzambe na bikamo esimba yo. Éternel notre Dieu, le grand Dieu de la Bible, toi qui nous as donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions, sur toutes les puissances du mal, et au biso que rien ne pourra nous nuire. Nzambe na makoki o pesi biso o tiebiso maloba na munokolokolo o tiaki pa na Josué o tiebiso maloba na munokolokolo o tiaki yango pa na Élisée kolo na badi ko détruire malédiction nyonso ancestrale familiale malédiction nyonso prononcée humainement ya mzela na bato o bazai ko lakela peuple na yo na modire yango pe na kombo na Christ na retirer malédiction nyonso likona bana na butu na lelo na nile maloba nyonso eloba makina ko bombama ezala bawo ba lobela ki bango maloba na bomwana ezala bawo ba lobela ki bango maloba ba yeba kite ba latsa ki bango ba biloko na loketo ba kata ki bango banzoloko butu na lelo nzam na bandi ko anile maloba nyonso ya malédiction dans le puissant nom de Jésus. Faveur na yo accompagner peuple na yo en fait que batato la monnaie na yo bo bazwa mina malade ba maladie chronique ba maladie incurable Seigneur butu na lelo nguya na résurrection et landa bango na banda ko bisika bazwami. Papa topesio merci parce que yo kibiso pe okosala plus que obiso to senge ce qui to kutani mercredi prochain na bonne santé le kumu ekozonga epa na yo tiketo zo le kumu pona nyonso na kombo kitoko na Christ Yesu musungi na biso tolobi amen. Nzamba le kana ko pambola ba elinyo so bisika bozwami bien aimé mercredi prochain to ko kota na malakisi na biso to ko kende malé mais parce que mbulo to ko tikela satana nzela te ko yokela moyini no mawate ko yokela satana mawate to ko kota na profondeur okomona ke ko briser malédiction nyonso bilakeli nyonso oyo ba prononcer contre yo illégalement et ko zonga bipa yango eutaki nzambe na bikamwa aleka na ko pambola ba nyonso oyo bazana kati na ligne na poko na lelo na pamboli mafie Riti Dikenja na Illinois na Chicago nzambe aleka na ko pambola mafie Riti Dikenja nzambe aleka na ko pambola ba nyonso bazwami nzamba pambola mama Odete Basaboli nzamba aleka ko pambola mosakoli mete mama na ngai munoko na nzambe la femme du feu nzamba pambola papa na ngai Dr Esaïe nzamba aleka na ko pambola mama Clara Marcuson nzambe aleka na ko pambola basali nyonso naza komona awa bamsusu apambola mama na biso Rachel Talita Kumi nzambe akena ko pambola yo ma fille Bella na Paris nzambe aleka na ko pambola mama na biso Beatrice Njoli Makambo nzambe aleka na ko pambola baoyo nyonso boza kolanda biso vraiment bozatela maebele nzambe akanisela bino mingi na yebike mukona sima tokotanga bakomona bato nyonso na bosanité chéri na ngai l'évangéliste Sephora Likenja
comme d'habitude compagnon d'œuvre nzambe akanisela mama bana po na soutien makasi soki bomoni biso na bandako na bino na bon ba climat ya kitoko boye pe na image ya kitoko eza grâce ya digital momo bomoko ya mboka bongo tokende wapi bomoko ya mboka a complicité avec maman na biso Pauline tika nzamba pambola bomoko ya mboka toujours télévision na biso o ezali kosunga ke sango malamu epanza na musika pe bilembo ezali komonana dans les jours à venir bokomona ba fruit ya bomoko ya mboka soki yesu ayete tokutani dimanche prochaine butu na lelo ezala butu na kimia pona bako bazali na Stockholm ndenge na lobi dimanche tokutana na ensemble na biso ya Mepsa Efrata to bandaka kite de 14h to 16h30 soki ozali na Stockholm to pe pembeni na ba ville ya Stockholm okoki koya obimi na metro ya etc okomona ensemble Mepsa ezali wana bo bazali na ville ya Yetebor boko kwende na Mepsa Yetebor boko zala na biso kuna mpoke dimanche oyo tokozala na ville ya Yetebor mote kopela kuna bande konyoso bazana na Boros bo bazana Udivala bo baza pembeni wana aling sose biso nyoso dimanche na Yetebor tokutana kuna nzambe apambola bino tokutani dimanche prochain na komona Yesu bye. soza telema muke na ndako telema muke tobine nyoma enyoma
Pona Maria biso to ye bisa be oye musanza yonde papa na bana ye boni boya bote baye esika na chaka bote banaka makolo ya bakoka ye yo miso ya bafegle oye biesa oye na pena ye bio na mongo na ya ça fait l'apocalypse la Bible Bonne année. Bonne année. Ça la vocale, papa. Ça la vocale, Bonyoma. Est-ce que vous pouvez acclamer à la maison, s'il vous plaît? Jésus, Yaya nanga lokota ngana fulu. Yaya nanga Jésus, Shiloé, Shiloé, aïe, Shiloé, Shiloé, basusu babengi yomo sakoli beze boule kaka ya yaba, mwana ya chapati yo, ya Yosef na Maria o, bisoto yebi papa Ozaza meyo. Péché, mais tu te fais péché. Bote biso tobi kao, yaya, tu te fais péché. Bote biso tobi kao, tu te fais péché. Yaya, tu te fais péché. Malé, tu te fais péché. Que Dieu vous bénisse. Mais tu te fais péché, pour te bisous de Bika. Mais tu te fais péché, pour te bisous de Bika. Bilou Bianco, Bilou ya Bianco, Jessie Makako. Moka na ngai basangu su komine na ngai ndeke. Ngai mwana mame yenga bandeko ngai mobali ya mifie.
ngombe ampamba Chine kiso banta pekato esoma chende Aibe ngaro ya kaye Yero Aiba uaro ya kaye Dame